Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV. Yandi inkengili a Yerusalemi, ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi. Yandi mpewa tambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kia tata mfumo longo mfumo dibundu tangu za zobu kena wabindama mukuma kia kisalu. Tulombele kwa sedeto watutela mana beto bana toa kufana kia mbote faki. Bika tukubike no moko tuvana sedieto kiambote munkumbu ase mwana itata mwanda vilela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda vilela ulendele kutafwana Entsambu zangefumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo ntwadi wa ngitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga
muna ito tuka kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. Vunda vala funu kono kwa nikuka. Pungi akon. Lu susumuka. Kindu. Lukandama di. Lukunda tinu. Pungi anjitu suwatata longs. Batata iba mama kiambote keto awe tukolele beto pe tuletezi onkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo tolandi mate na biso na kati na nda kwa nzambe ndenge baotikote ya biso ba programme nyonso pe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu ezali milulu makasi toza komona eke ya le 12 avril oyo ezali nde bubu ya yambo oyo epesami ete biso banganga nzambe tomema mokumba oyo le 12 avril ebana kozala nango liboso soki nabosani te le 26 juillet kasi tata molimo santo papa Simon Kimbangu kianga na kanisi ete atyo yango na date ya le 12 avril eza na ntina makasi na biso banganga nzambe soki totali l'an 2026 oyo 105 ans ya existence ya lingomba tata Simon Kimbangu awa biso tozali batambolisi na biso bandimi oyo tomonani présent toye na kati na Yerusalemi mpe na baoyo baza mosika bayebi ntina ya le 6 avril 2026 etikali na biso elembo makasi ya komona ete makambo nini emonanaki na ntango wadina
tango tata molimo santo aza koloba yango tango abandi koyebisa biso makambo surtout tango toyokaki ete totonga nzanza longa inauguration ezala le 22 mars l'an 2026 epoete na le 6 avril ayamba bapaya koyima ezalaki na biso mois de décembre mikolo eza mokuse mais tata molimo santo ayebaki likambo na ntina nini apeselaki biso mosala yango esikoyo awa likambo monene eye kobima na ye moko tata mokonzi ya mboka ville sainte esengo te tokomi biso nyonso batemoin banzengeneke oyo tokoloba na biso moko na bandeko na biso na bana na biso na bankoko na biso kasi ntango papa azokoloba koyima na biso ezalaki eza boye te koyima ezalaki tokomi lokola bana mike ntango topakoli potopoto bilamba ebebi mama amoni eteke elamba ebebi achange oyo elamba tozokomonake wana ekomi passe temps na mama ngai naza kosakana na ngai kosakana na esili te achange ngai elamba na matata mama achange mwana elamba asokoli alati elamba ya kitoko mwana kosepela te kosepela te yango ekomi na biso donc tolanda kaka ndenge tata molimo santo papa simoki mbangenga naza kotinda biso nani ayebaki ete surprise aboye kozala ete nkamba ekoma na niveau wana nzoka nde bapapa basi baloba papa diangenda se asakola esi aloba eza boye te donc ezali nde leson makasi oyo tozwi biso nyonso ya koloba ete tango tata molimo santo papa simoki mbangu kiangani aza kotinda biso malamu totindama toyimaka te pamba te koyima wana eya kobimisela biso makambo mosusu sika ndenge toyelaka na Yerusalemi mabondeli mpe misala na mikolo tofandi awa misala eza kosalema mabondeli mpe toza kosala sikoyo lelo tokomi na mokolo ya suka oyo biso banganga nzambe oyo totikalaki na yango moke ekoki kozanga te topesami bakupe wana nde tozeli liloba ya suka oyo tata molimo santo akobongisela biso oyo tokokotaka biso nyonso lukutakano tozala kaka makasi na kati na bolingo mibeko mpe misala tosilisi botongo lelo onkombo tata mwa tata molimo santo amen. Nkunda kinu Lukula moko